Salut, bonjour la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble savante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Neb Sarabiso que Kosal et Labino ezalara vraiment devant Nabiso, Yango Soki Akoloba ezali, Tozanga Kate, Toyaka Pona, Kosolo, la Pona Kubeta moi li solo, Pona Kosepelisa, Peba Landi, ya. Chaîne Oyo Bolingaka Mingi B52, la mignonne officielle. En tout cas, je tiens à remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés de cette chaîne. Merci beaucoup pour notre soutien à Bino. La grande famille, famille Bota, Bambote na bino bisika ezwami bino, ba gros bisous, ba dinachou, ba pécha lover, nzamba lola apambola biso, événement du siècle en tout cas les cas qui wana ya musuni et beti penza kaka ndenge mabolongono na biso ezalaki na sepo na kubondela nzambe asala et que événement wana eleka na kibo pikiliki na bokundu bwanzoto nzambe asali ngolu événement eleka kitoko. Je crois ceux qui boké na ba vidéo précédente bomona quelques images. Il y a événement na biso, il y a 7e anniversaire, il y a famille Bota topé à Bellevue télévision et kokisa qui s'étend, c'est-à-dire moi na koli, moi na penza comme penza ro quand grade tout hein, je crois deuxième primaire. Yeah? Deuxième primaire. Donc, c'est-à-dire, moi, na koli. Moi, na ebi déjà que non. So, na ki nzala fona senga maman. So, na ki posa ko sale lo ko fona lo baboye. Donc, voilà la grande famille. Méritocratie. Et ça, déjà, banda qui hier, na Bellevue télévision, la grande famille. Tokoya, to meka ko partager sur cette idée. Nini o Bellevue, ayeli biso. Après mon aîné, Bellevue à Elbiso, méritocratie. Ça demande beaucoup de réflexion. Hein? La grande famille. Bato batanga mingi déjà, bayebi déjà signification ya méritocratie. Toroya to beta masolo. Lelo to la minute so na non to beta non solo na te. Tota la lelo deuxième partie et puis toroya to solo la to mega ko tout en teke. To yeba qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Bellevue na ba collaborateur puis ba collaboratrice na ye baza na posa ya ko transmettre na population ya monde entier. Lelo na biso Fatou Kayembe de Konabiso que j'aime beaucoup et je salue en passant maman Fatou Benga Kaibongo. En tout cas, c'est une dame que moi j'apprécie beaucoup, OK? Malgré Batoune Balobaka, elle est orgueilleuse. Bon, on peut qu'on a la émission à Sali, mais et pourquoi n'a une émission à B52 la mignonne officielle? Vous savez, il y a des gens au bana maturité, au bana savoir parler, au bana good bonne réflexion. On dit na ba émission hein, biso ba kroni maman na ba kroni papa, des fois on pose des questions au ezaki et koko tinda mutu à répondre na nenga mabe. So oza sagité et kiti sao. Mais j'ai beaucoup aimé cette dame. Parmi ma question, nous tout journaliste à tourner. Vous allez voir que Anne a parti prité, Anne a crainté, a flatté, ne ba artiste m'sou bazala ba poser question, boya bandi flatterie. Anne a noté. Batounye pourquoi a joué na Bellart télévision, pourquoi a joué na SB, alobi babenga. Alobi babenga kaete, nan babengi ete. Moi, j'ai toujours dit ceci. Hein. Vous savez, dans notre pays, nous avons des artistes comédiens. Mais peut-être dans le casting, et c'est la corpulence et jouer liandego anate. Babengi kaete po aza peut-être Marina Laba. Babengi kaete po aza Linda Coates. Babengi kaete po aza Davina Apwa. Babengi kaete po aza Sylvie Eseke. Non. Tout le monde a rango, na ba film musus na Bellart na biso awa. Au moins na Bellevue, ba sali film mobimba, et moi on a joué 4 tableaux moko. Ba si bien que hier ça n'a pas ça jouer, t'es pas un artiste. Artiste. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. À quel on a ndenga polémique te? Moi je sais que jour oyo na Bellart production.
casting wana to filme wana et ozala na besoin ya muntu moko lokola ndeko na biso Fatou Kayembe maman na biso Bellevue a benga o jouer mukolo pe sila na ba casting na ye amona ke fona benga Fatou osala nini ozwaye benga donc la famille émission oyo to vidéo on a la biso et interpellé ba artiste belé. Oleki na plateau, on te pose des questions sur toi. Ça la promotion na yo yomoko. Zala lokwa Socrate, milinga yomoko ko ya na plateau te po yo banda ko vanter mutu mo wana boti ke la biso ba fan. Yo za artiste, fais ta promotion. Teka eloko na yo. OK? Teka penza eloko na yo pour que musala na yo sa nini et kende liboso. Neti biso ndenge to teka ki le 29. Malgré les gens sont venus pour parloter, pour dire de n'importe quoi. Mais nous, on était là focus. Vous savez, dans la vie, soko yebi ninyo lingi. Oh, tata banate. Na vie, faut avoir des objectifs. So, on a un objectif, moko lingo à atteindre. Oh, on a la focus. On a sepé là, na maman, na biso Bellevue, quand dit la patronne, na loba, na biso focus, focus, focus. Travaillons. Moussala et les karamalobané belé. C'est ce qui fait que bokasité, makasi, ya belard et zalawana. Moussala toujours. Bino lele boye bo fingi, lobi biso toye na moussala. Lobi kuna boye bo fingi, lobi ana kuna toye na moussala. Non, tu l'as vu sur vidéo Tolanda. En tout cas, ma bordure et tout a mis dans monté parce qu'elle était trop sage. Trop sage. Beau s'abonner massivement à On a B52, la mignon officielle. Beau aimer vidéo, beau commenter, beau partager les bisous en go. Et ça, la plaisir, ya ma casse. Le 31 mai, c'est mon anniversaire. Cadeau na senga ki biso to kokisa 10K d'abonnés. Na mon ande boza ko s'abonner. En tout cas, un grand merci à vous. Nzamba pambola bino nzamba lola o animba rata la raté a récompenser kana musapino zo chubi boyo s'abonner nzamba o ngana sambelaka a futa a récompenser donc voilà la grande famille na linga bino mingi lelo déjà 15h30 heure de Kinshasa tous alana ebele tota la film na biso na katia Bellevue télévision. Encore une fois de plus, félicitations à Poutine et puis famille Libota Mobimba, na ba collaborateur pe ba collaboratrice ou ba accompagna kaye. Nzamba pambola biso, tokutani na mikolo mizali kuya. Bisous. Donc ngolo balelo DiCaprio que je saline de konanga. Azam mukolo na. DiCaprio âge nebi âge DiCaprio je parle pas de ba âge abatu, je parle de en tout cas, âge de DiCaprio, je ne suis pas là-bas. Et ça, ok, merci en tout cas, Mafa. Yeah. Lelo, sosota la théâtre, na biso, tomati, to okita. Évolution. Na point ya musala, il y a aussi l'évolution, faut tous à honnête. Ok. Baninga bazo bunda musala ezo kende bien par rapport ya mwa tan wakala moi changement ya mukie komi le lope omona dana besoin de tourner na boma to kepe boma dana besoin de tourner pe na poto bandeko pe ba ke poto ba o déjà nzamba pesi bango lipamboli ya visa pe ba ke ba honorer pe musala na biso en tout cas na point ya musala na ko loba moi changement évolution peut-être mais moi changement ezali. Mais na point mususu oyo na omona keto ko laté ezakaka peut-être ba comédien mususu ngana baza ba immature ba comédien ba sunga raté baza wana kaka pona ko bebisa musala yango ole to sala musala biso to komande ko sala musala ya mafinga to komande ko sala baba bande babenga yango matalana et tout ezozong sa biso pe moi mukesima. Oui, bah polémique, et alors partout, même sur aucun baba nigérien, tu vas voir aussi sur l'andi bani na basit na bango, oh da opé moi crash et salamaki, mais c'est pas comme nous. Ah wa, ah mais c'est des fois la fan d'arana au ta la réseaux sociaux, oh qui m'a mis sur qui tu es seigneur, toi vivre dans le monde ni, au moins la peine bandi ko étalé via misi, bah fingi maman la misi, bah fingi tata na misi, bah fingi moi si à misi, on parle de la vie de l'autre comme si bozo lo banini ka rapport ami c'est ça na chaîne YouTube mambwe nya na chaîne YouTube ana besoin de visibilité mais cherchez ça dans le bon
faut pas chercher la visibilité nakati ya buzoba. OK. École ça biso te zozong ça biso sima yon to tika la kana ghetto. Ma fato le bana réalité. Lelo na Kinshasa bandeko nini oyo yebi ya yo to bosala musala moko génération ou bien génération lelo oyo yo so fandi ozo remesu ba tournage bazo évoluer bazo voyager ba groupe nini oyo yo peno ko remercier ko senga on peut merci depuis ba tomboli théâtre na biso lelo na ndenge ya ki. En tout cas pour l'instant parce que babi chaque chose a son temps batna batu étoile na bango brillera mukolo mon côté aujourd'hui tolo be la mingi Irsil na tolo be la belle vie na stila ba chaîne na bango pour l'instant eza à la in ba hotalama ba bimiseli biso pe batu ya sika ba yeli biso pe nouvelle génération oyo pe ba yena musala na bango donc coup de chapeau na bango parce que batu mususu bazaki ba artiste caché na bandako ba yebaki o bazate grâce na ba chaîne na bango pe lelo toyebi pe bandeko mususu donc bravo. Hormis bango il y a pe na ba chaîne mususu en tout cas ba chaîne comment ebele non za hypocrite na lo ba que je connais tous les chaînes non mais ba chaîne eza nango ebele o pe bazo bunda bunda na ndenge na bango ça va. OK, nayoki otangi des chaînes. Lobby ya liboso. Eza Belar na les Abakouk non? Ba chaîne oyo na minute o batu nyonso po wana eza ya kokosa te so otuni mutu chaîne ezo lobelama. Eza deux chaînes wana quand c'est les 10. OK. OK. Et maman fa na expérience nyonso au sali na théâtre ou meli nango okoka pe ko sala monde na ote na sens nini bana na op ya groupe au sali pe chaîne les a déjà coutu organisé pendant ba tournage moko za professionnel il y a très bien au leke ozala peut-être ba benga ko no ba tournage oui ba ko benga na bango yo eza nango normal mais ozo pena bana na yo moko o matana bango évoluer na bango ensemble ami si bien maramana kutu yo ko lobela ngote po ebike écriture na bandango tongo tant no ba na OK dans la vie il y a le haut et le bas oui o comment ba film kala wana kala lelete Nikolo yo na pemaki na sente na sente parce que na chaîne nga moko nazaki no na moi recul par rapport ya kokoma par rapport ya ba tournage ezaka ka chaîne te na pe ce exemple lelo mama Irsil Pechanga que je sali azana chaîne te ana chaîne te mais ana peut-être na bato ba benga kai bon yo ba benga ote pona après je sais pas question na faut tout na bato ngate oh est-ce que comportement na yo envers bandeko na yo ezalaka bien c'est ça en tout cas ngapena habiter il faut tout na bango ka vérité moko Fatou Kayembe oza trop minene oza trop orgueilleuse oza trop likolo o mi monaka donc yo koka yango monaka pe lelo ata génération na yo bandeko na ozala na bango batiki yo sima babenga na bango te parce que yo mitia na o likolo non kozala orgueilleux c'est pas déjà moi parce que bato basolana nga bayebi yo solana ngo yebi. Être orgueilleux, c'est pas moi. Sauf que dans la vie, il faut avoir la dignité. Tu vois? Nga solada na miss. Donc, na koko bando ya kate miss changa na film. Au moins il kambo mususu. Nzambe mutabongisa. Emso nzamba lingite, lipambo limo munene ya na sima miss ya mususu, a miss ya olobaki ngai mutu na sala ki aza bongo. Moi, je peux pas forcer. Je suis une artiste. Je connais mon travail. Nazana talent nanga. La personne Oyo Harmona Kenon, elle est digne d'être là, à côté n'a jouer. Je viens. Ngai lelo bate belé, on dit tous à la sincère. Il y a des opportunistes, pas pembe ya mi sabandio ya ami soyebi kutuna nyana boy albomi mutu mo boy po ya sa nini diviser premier régner c'est passe-moi. Non, tu vois, ça la route, non, il y a des pour n'ami dingue, ça pas moutou. Pour attendre na film, na yini sa moutou mobo, ça c'est pas moi. C'est que na monde aller le mutalingi moutou azo ya okumi ça y a sanjo la a longoli sapatu, a pangusi chaussures, wanande moutou malam. Mais moutou avant na quoi na eba mone kamabe. Donc, maman vandi. Wanande eza makanisi na yo ozutia. Est-ce que yo nengo za boye, o meki ko zo téléphone bengato moutou na yo o yebike bozalaka bien. Ah, mikolo na ndako na nga libre. Sauf na mo musaleza benganga. Déjà salango. Amisi. Pourquoi zo qualifier ba ninga ba bengaka o? Moninga. Na ye na nga émission te pona bomboni toute vérité. Ah wana do eza lokolo mikitisi. Wacha na film. Non. Comment qui ça pourquoi? Oh, neti batu nyonso baza wana ce sont mes sœurs.
Non, Miki Tapa. Yem Sanga, son a bengi Belvi, ton a bengi Sila, ton a bengi Ursil, n'est la Miki ici. C'est comme Miki te baby. Baba tunanga, baba ndeko, nanga to banzil lelo, te na appel normal, pe na bevandi na bengi. Bella, c'est comment? Na tourné te tchanga. Ben, ko salango. C'est ko salango te pour. Non. Na lobi na une émission te, pona banda osa netike, na yeko funda baninga, na yeko luba mabe, loba na zaka na tendance te. Je joue partout, ce qui a mis sindengo uchi poto yé, oya o kantième poto. Na ebite, mais lelo benginga tout monde nite. Na yé parce que tu m'as appelé. Soko benginga te no yende no yeba ndeni kamisa za Kishasa, no yeba ndeni kamisa za place boy. Ya. Naza. Na roloba teke na bengaki ye te na salaki boy. Je suis pas là pour juger les gens. Musu su rôle na ngande na mezate. OK. Pour déjà na nini na tourna déjà pas ya Beckham. Mafa. On a sur 3 films mon bimba. Mafa. Aux ana ba fanatique balanda ko par-ci par-là, tu vas poto, surtout la caméra, yeb sa bango disparition na yo. Ils a dit à quoi? Nazali, je suis là. En tout cas, mes fans à moi, je suis là. Moi, Yobikande Zalara. Mais Nzamba Sunga. Nzamba Sunga, toko kisa parce que to lingite to tournaka. Msou sozo zanga no eloko boye, matériel boye. Kande Zaraba fan na biso ngope ya mité ya malamba zanga na bangote. So ba matériel et coquille nango. Les oiseaux rarezongela. Ba tournage na bango. Pona kolia kwa kizete na tournaka te pona boye ça c'est pas moi bande konanga ba ebike Fachou azali donc soki nde konanga moko alingi abenganga na film na ye je suis disponible na lobango tout le temps naza muto o boyete naza boyete je suis une artiste tout court donc Bella soki benga na tourner Abakou ke benginga na ko tourner, Cardozo a benginga na ko tourner, Coquette a benginga na ko tourner, donc mutu tout a ko benginga na ko tourner. Nga na boya ka ke no bako takombo na nga ke mutu ya boy parce que likamba mutu ya boy wana ya onde zo fingi sabatu na réseaux sociaux. Mutu ya boy nande. Te kasi dele koma bongo. Soki oza mutu ya oyo te batakoto ba fingi. So oza mutakoto te batakoto ba fingi. Donc oh boniko nani amisi. Tu veux faire l'ironie ou comment? C'est comme ça qu'ils ont marché de nous. Donc, si vous avez par rapport à nga et ça les mabongo na olingana za artiste ba benginga na tourner na sali musala nanga na silisi na simbi saki nanga na kei. Moi je suis pas pour diviser. Mafa. Ya. Tant que tourner na ba film ozana ngoto mona na te mais na live na TikTok ozana temps. Oh bongo live na TikTok ba benganga. Ufanda kawana de tongo msupe tipo kwa ozana na live. Live eza téléphone na mais tant que c'est plus ça fanatique na yo tourner ezali. Franchement, live c'est mon téléphone. Je peux être là na tien nga pe live. Na o sa pe mission bo mena nga na live. Ya téléphone nga. Live eza te ke yango ne benga nga. Mafa ya ka tournage eza ayo ko. On a zo ba botina ba cadeau. Bobi. Envoyer les cadeaux. Papa, omoni dès que ça bon distraction TikTok, omoni ta ba kanga réseaux sociaux tout le monde s'ennuie hein. Et ça nango même so fa nanda ku du matin au soir pour na kenda pe musala hors mi théâtre hein. Moi classe pe to tanga te. Nazapi naza na l'état de ceux qui le comme ça l'état tokenda chaque jour te so na ke bureau te je suis à la maison rien à foutre na so la tana ba camarade na TikTok et moi na côté na TikTok na kuti kuna misi azo finga na moni kuna nani azo finga po na se kananga na sisi na ke mais c'est pas que non ma vie c'est live non na ça lara naza agent l'état na pas matriculé. En tout cas, merci beaucoup, Mafa, Namunyo Lobi et Belair, au Mélina Pem. So, mon aluba boikala, na sala ku émission te so na ibeke sa émission na sa te. En tout cas, na sala émission te parce que émission lelo eza mal interprété au lobby A, babalo liango B. Ba komelio titre kuna Mafa fingi intel. Or yo saliango te en tout cas na nzambe pena na sala émission te. Nana batuso mi balé mon baba benga pour la émission banda benga na ça bon on sati. Mais yo so na sali peut-être parce que tu es mon frère et puis nazaki na idée ya comédie na idée ya émission te mais comme yé na ngwe yaka on n'a pas de choix. OK. Merci beaucoup ma frère za mo na commune. Nga ya lola. Commune yo fandi. Naza bandal. Ah oza mo na bandal. Ah OK. Désolé ka bien ma munyo so. Maramni. Na quartier, Mabutu. Bon. Tu as la RDC. Mafa, ou la vérité, ou banga ensemble.
So ngotu na mambo etalinga no loba. Ya on a lobi obanga nzambe. On a chrétienne, bon na banga nzambe te na banga satana. OK. Ma femme na théâtre. Ba collègue na yo, famille na biso nyoso ya théâtre, ti ozala. Olingana na théâtre. Ah. Déjà boloba ngo bilo bo pesa misi réponse bato babali sanga de na théâtre de mibali à théâtre wala bo pesa misi réponse parce que réponse là c'est pas à moi de donner bino moko bo tchela ya on a ba commentaire va bo tchele belé na commentaire comme ça oyeba so na théâtre nanya balanga ko pesa bunga libala tenga na éviter tout ça. Kasi on a lobiti na yango instant surprise je demande aux gens parce que sur les quatre na ba TikTok. Non. Kasi yango moi je t'aide. Baloba ka ba pesa ba komba bibali na bango. Donc ils ont instant surprise. En tout cas ba fan il y a instant surprise. Bon répondre à non et belé baza balanda TikTok te. Ba yebi. Bango ba yebi. Ba yebi mobile a pesa la ngambonga masanga. Eza nani? Bango ba pesa okomba. Bon pesa pardon je vous en supplie hein. Bon pesa a mesi komba mbali nanga. Ma fa combien na combien de bana? Bon, ataka moko. Maintenant, maman bane belé. Azana âge 11 ans. 11 ans. Vous en êtes ici comment? Ah, pas grande sœur. Ouais. Poigny. Eh, non, on peut sa vie, il m'a dété, moi, on peut sa zate. Ok, bon, ma. Bon, ma faillot, étant qu'il y a une grande dame, maman, au fait de payer mon anda, cousin anda comme nene à kitoko na katia bandal, au confond na moi na. Avant na vacances, alinga ndete, alinga te parce que alinga koza isolé, alinga place bana baza sakana. Donc permettez maintenant ana place ya discipline makasi ana yo zala yo moko zala libre makasi comme l'air parce que moi je travaille deux fois je pars à la maison de 7h je rentre à 21h moi natikali ye moko tu penses que a ça nini a Olanda camarade aki atamboli aki asali na éviter vidéo oyo ernine ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te
pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo. Soki omilingaka. Pe olingi libota na yo. Olingi mobali na yo. Olingi bana na yo. Te okokosanga produit oyo te. Yangona yoko présenter yo. Produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine. La plus c'est 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero. Lobezala kina 10 senando yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.